Capage TV. Capage TV. Bo soutenir Batumabe. Bo salisi Batumabe. Yango pe komeli bino passe. Oui. O soutenanga na fufu. Mukolo candidature na yo na welo pe fufu. Eza na ba soutien na moment difficile. Eza pe na ba soutien na ba moment facile. Ndenge to baka soutien na moment ya difficile, na moment ya pasi. Na moment ya disengo. Oui. Na vie na yo tanke mutu wa mbongo mikumisa koza patron za boss. O forma nani. O komisa nani mutu wa mbongo. Oto liaka na ba restaurant et les kaka. Oto kabana ka ba $10, ba $5, ba $3, ba $4 et les kaka. Si daddy. Oyebi ke maman c'est dernier temps na yeko mona. Nazo souffrir makasi na komi kutu koyebi sandeti na yebisa maman Olivier zwa mutuka na yo. Ego beba nga avant. Ndetini. Maman. Nga moko mobima na famille. Mutuka oya bela boye inoko ya go meme. C'est-à-dire na koma nga chauffeur à famille. Chauffeur familial. Non na kozongisa mutuka ona. Bandeko olingi ba soutenir yo yo pe soutenir baninga très important. Ba benga ka yo patron les boss au format ba petit boss. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service, toujours près de vous. On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Capage Outco Sokola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé apakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango koma kwa mwa rose bokomi ko 6 episode la pour ko bebisa munoko te Rude Beauté ya biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment mikolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pastor Boni. Oh, vous avez depuis Erninia. Ah, capable, maintenant on a découvert bio herbe cacao na komi fa. Sika boy. Oui. Oyebi milo esala na nzota bala mibali. Na biso na komaki no bati.
efficace na yango makambo remboka remontada. Ya ko remarquage Yo penza. j'étais capable mais comment kopianga ça. Pasta ndenge eza boye papa na mibali. Esukola barin. Ezongisaka force. Yango na yebaki. Bata diabète. Ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto. Tika. Etrataka biloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona note. Eza na ba traitement ebele. Epala biso basi edebouchaka ba trompe. Esalaka mpe ke sucre limie kaka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi mpe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Nga na mela yango tongo pokwa. Nauti musala naza nango. Eti biso bata biro bo. C'est que vous avez dit à non banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintu toujours. Au battement na kati ya bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kanti ko komne bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien. Ba douleur. Ya libumwa baba vente ba wapi. Na ba rein. Nyonso. Tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien. Et très rapidement les os circuler ma case bien. Oya koyoka biso trop ba AVC. Yoka makam. Yango des autres traités. Yango base. On est tous livraison pesa partout monde entier. Partout dans le monde. Oza na Brazza. Ba numéro to okoma. Oza na Irlande. Oza na États-Unis. Les fêtes de fin d'année sont spéciales chez Kitunga Market. C'est Noël, saison de joie, de festin et bien sûr des cadeaux en folie. Esengolanga ezali po nazali mama ya ndako. Nazali pe na bandeko na bakomini mosusu. Esengolanga ezali po naza na Kinshasa. Naza pe na bandeko place mosusu na bakomini mosusu. Et puis naza na bafanatique ebele na diaspora. Basepeli kosombela ngai kofre nga yo pe ndeko za na diaspora yo pe ndeko za na commune mosusu Kitunga Market eyeli biso bapromotion nango ya kitoko. Kitunga Extra, nouvelle formule, na $189.9, en tout cas aux 8 000 locaux. Dans un bien biloko. Kitunga XXL, nouvelle formule, na $259.9 au Kozwa. Biloko na édition, biloko. Kitunga Misuni na Misuni, na $169.9. Combien tu dis ce matin? Bazana Bumbu, Sindela Bango, Kitunga Market. Kitunga Premium dans $149.9 aux 8 biloko nyonso. Attendez-moi te. Kitunga Market et ko sepelisa biso. Bon voter siko pour la fin de l'année, dans la période ya ba fête. Voter Kitunga Misuni na Misuni na $165 ya pamba. Yango de promotion fin de l'année te. Oh na loba Kitunga Market yango wana. Profitez de nos packages Kitunga Premium, Kitunga Extra, Kitunga XXL et fêtez Noël et les fêtes de Nouvel An en beauté. Passez vos commandes 24 heures sur 24 et livraison gratuite en 48 heures sur le www.kitungamarket.com ou appelez-nous au +243 900 055 540. Lelo Tina ya komitungisa eza lisusu te mpona kotinda biloko na RDC kouta mboka ya bapaya. Banda lelo sala bacourse na yo pe mpona baninga na familove.com. Familove ezali site internet zando na tshombo po ezopesa yo possibilité ya kosomba biloko ya qualité na talo moke. Tozali na plus de 50 000 produits ya qualité nyonso. Biloko sombi ekotindama na mbala moko epai ya baninga na yo en moins de 36 heures. Beta www.familove.com pe pona boutique na yo kobanda esika ozwani. Na Familove, soki oponi biloko na yo, sale la carte crédit na yo soit par virement bancaire, soit na application Klarna to pe Software Banking. Toza disponible na RDC, na Congo Brazzaville, na Gabon, na Cameroun, na Côte d'Ivoire pe na Sénégal. Pour plus d'informations, contactez Service Client Nabiso na +49 15 25 99 48 834 to na page Nabiso Facebook Familove.
Family Love, nzela ya mokuse mpona kosepelisa bandeko mpe baninga. Basoso déjà tozozela dadi azozela basoso bonne année yango joyeux Noël na bataku batu nyonso balingaka biso bonne année tozala bino tobandaki bandeli année tokomiti na suka en tout cas nzamba za na bino biso pe na cité Bethel kuna losambo ezara de 5h à 6h aux hommes à Bethel de 19h à oui de 19h à de 17h à 19h papa Moïse et puis ça va programme église na mino c'est très important ouais aux diagonales nazara na monde normal mais na cité na pasteur ouais pour na il faut le sambo pour nzamba bateli biso janvier 10 décembre à tout cas na cité Bethel tozo sambela de 5h à 6h du matin to kati to kei na biso et puis libandaka église pour ça te on a kiti na ngate te libanda te makama wela ba kiti exact exact après ça to ke misala neti boso to sisinga na yo 17h to zongi suna Bethel 19h to kati eza kitoko makasi ngai na cheo na guya ba gagnère dame oui parce que loko sali oyo zo gagner ba parce que na sala appel yo na gagner encore au gagner mais oui tant au terre oui c'est très important ba comme na biso en tout cas thème oyo tozo sekana mama kapash mais tozo ya motuya kambuazo loba ya motuya aza mémoire oui ok to le écoute et monsieur Sili hein thème to kota la thème ça va to kabwana ok dadi maman na mokili ndenge to zaboui ok nani oyo koki ko soutenir nani oyo koki ko soutenir te et puis soutien ezani thème na biso to partager pour na mambo ya ba propagande on le bien on pour l'élection Tony surtout pour ça ok maman Kapashi tous allez un peu sérieux parce que ko soutenir mutu eza pe vocation oui eza pe grâce eza pe don amen to pe likabo babota makanango ngai frère Nabino boyebi na kombo ya Golbert à YouTube un contre tous mutakala na nkolo frappe na le frappe na retour Samson musical maman Kapacha lubaka boye awe pa na ye bêtise ele kakate si yango monaka à tout moment soka yambi ngai apesaka thème et ba thème autant apesaka ezalaka non préparé nakutanaka nango comme surprise oui sikoyo eloko epesaka mabe makasi yebisaka nga ba thème oyo avant 2 jours na ya pona préparango na ba verset biblique pour epesa pe niveau pour mutu muso azozwanga comme invorien aye kolata comme ba pasteur maza pasteur tete kala na banda tondo sape na ba verset il faut to yana yo kokozwa ya français ngana simbi ya lingala te ataka la bible na yo ngana bible na ngai otangi ngana interpréter voilà po batu bamona ete makambu oyo mutu azoloba azoko akombina ngo eza pe na ba verset biblique oui merci maman na pesa kata trouble te pesa trouble pesa pe ko na banda ku batu ba sentir que mwana musala Snoop Dogg aye awa azolobela patron na ye yango trouble moko ekoti na minute ona mboka ona ko papolela ngo penza batu bige surtout na église na ko bete bato lolengo na papoli na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital voilà et ba le kaokate te na boyi na bisi ba bimate na boyi ebimate na koma ko suksa ga wana ezaka ya ye mama Kapashi na vie tozana ba sorti ya ba soutien ok façon ni ko soutenir mutu ezana dadi na oteka bilamba hein baro barobo yo yango na moni tobimi na lelo taille moko barobe kokanisaka bato oui Joe tala tout va bien au moins que bato barobe bakokanaka tobimi lokola tobandise misika ba collègue to uti kilo ye na zemi nga na zemi tozobi mabiso ye wana na initiative plus to uti kilo na hôpital à mama bande ko bosomba ba robe c'est na décembre na kiti ba prix hein eza ba robe oyo ekotaka mon bébé
Na place obima mon pépé, yango eso kotonne mon pépé. Oza à l'aise na kati ocheka soutien na caleçon abu pia. Et dessina rappel mon touté. O lukena c'est le problème. Na meka robo ya madame na lobi madame ayoka kande bilengi bo na robo yo. Ozo tambola. Même mon pépé ba direction ezo kota yo. Mama za ana ville na galerie présidentielle. Galerie za na mon pépé ezo kota mama. Yo dans sa promotion. Ma bé na lobake, o eloke za ka interdit bisa moi si ke cheko bibi mon pépé. Mais mon toi zo kota mon pépé. Yo na za très important. Yo ko ça na. Non, c'est la publicité. On nous dit la vie. Au foot. Bande comme ça na poto partout mon film bimba. On nous sommes ma robe, ma capachi yo. Non, c'est ça. Benga na téléphone à côté de nos robes. Et ça ba robe oyo kilote na nzoto. On la taka biloko mi balé na kati. Et ça dépend de pena yo. Soko za muto atolo ndo la tissu. Soko za no ba kamoke sukali. Oyo le bisana makamusu na publicité na yo. Oyo tina ga saka biloko. Après ngana comme finga ba. Bosomba ba robe. Eza robe de nuit ya kolalela. Eza robe pendant la journée circulation. Même on que kota la fiancée na yo, chérie na yo. La ta robe. Et robe oyo esunga na ba place mususu ya facilité. Bino ba tuko koma na ba kuzu. Robe eko sungo na makambo ebele. Boko nyoko amate. Na boyo la tabakanga dadi. Po papa bana ko benda yo kanga dadi. Oko nyoko ama. Robe oyo eko sungo ya tabo fande na bakiti soki kotenye ko kude na yo. Je ne sais pas à bon entendeur. Tant pis pour toi. Dieu pour tous. Mais toi là t'as un peu de bakola. Bon entendeur. Ça dépend. Place aux okende. Et c'est ngona ta kola. To sengo za la sympa. Robo e bomba makambo ebele. Truska ya mukena loboko. Comme nous de belete. Merci. Ota na thème. Na pas sur la sigo. Voilà sorcellerie bon. Maman Kapashi. To pambola nanu batu oyo. Balima ko on a ngai. Imagination. Au moins nga deko pesinga likambo. Na sa dana biloko na kati na nga ozo bima mbala moko. Na ko bimise belé na seconde. Pour ça tolongo na pibi. Francine Zoé, pardon. Tolongo na pibi tozonga. Tozonga na kati ya bete. Tozonga na temte. Ça mama longa. Et si malisité. Robo kamute bomi likambo nyatsu. Tozonga, thème. T'es là pour la dire qu'on s'en rappelle les moments. Merci, Tozonga. Ça c'est mon émission, mon frère. Maman Kapashi. Na lingo zonga penza pona le makambo c'est très important. Biloko yenge belé na mbala moko pona thème opesi. Biloko yenge belé na mbala moko. Na fongola thème. Afufana mutabendeni. Tu comprends bien? Na fongola thème tinde ko nga mwasi. C'est on arrête là. Il faut précis. Il faut battre. Et le goana. Bandi masono ke comme la ministre. Yo peut mettre dans ce matin. On t'a nommé. Maza nommé quoi? Oui. Bon, Maman Kapashi. Daddy. To fongola thème oyo pesi. Eza na ba soutien na moment difficile. Eza pe na ba soutien na ba moment facile. Ndenge to baka soutien na moment ya difficile, na moment ya pasi. Na moment ya difficile. Oui. Eza na bato ebele. Place au bakomi et sengela ki ba uta na faiblesse. Oui. Pour bakoma place au bakomi. Soutien eza vaste. Soko bengi mosali ya nzambe nyonso oya koya awa akotalisa soutien kolandisa mama yele na ye ko soutenir moto ezani. D'abord eloko liboso foto tya na mutu na yo Mama Kapashi bato nyonso soutenir bango ko betaka lisolo te. Tika bon.
bomba yango. OK. Osala yango pona nzambe. Amen. Omoni mokili efutaka biso kaka toujours na ingratitude. OK. C'est comme ça? Yango. Obi bien. Efutaka biso mabe mingi. Soko ke na ba adage bakulutu balobi bolamu zoba. Soko zongi lisusu ka na adage balobi ete bolamu epolaka te. Ozomona bolamu. Bolamu eza rabi ne chanze pate bolamu e chanzaka. Mais zo chanze na ba kwen nango na ba place nango. Na domaine ya ko soutenir batu to na domaine ya soutien eza nini. D'abord na pesi na nous merci na bato ba soutenir carrière na ngai. Amen. Po nazala o nazala lelo nazala ka reconnaissant na famille Kabila. Ozomona mama osala musala mobwe bato ba obeto kara bato ba okipe mais mutu aye ko bima mutu liboso a contribuer na musala na yo. Faut toujours tozala reconnaissant. Na pesi bino merci na obo surtout mama surtout mama soki yete na yo kapia makasi okapia kindoki ya mabe c'est-à-dire ba maman o nde balobaka na vie mutu atomwa mazana facilité ko tombo tozana si mais mutu oyo azana se akwa ko tombola muninga na ete ouais na pesi yo merci mama nzamba pambola yo ouais mama Kapashi Daddy na pesi lisusu merci na bato basala ba orphelinat na bato ba soutenaka bato na muke na bango atina na orphelinat $200 $300 a comprenant que non basala nzambe belé pe ya aussi baza bescro bazolia bato atalite mantolo leki makasi alobi tenga moyen nga ya kopesela action de grâce to dim na ngai yango na occuper sa pa ba netiki ba orphelin nzamba pambola bino si na koloba boye na vie toyeba ko soutenir bato na vie toyeba ko sunga bato mama Kapashi Daddy pourquoi bato ebele na vie ce qui a eu problème to a eu likambo et comme ka facile pas na ye na moment on est toza boye toza na moment ba campagne toza na moment ba élection mais zappé na ba député belé to ba candidat belé ba sentir campagne facile comme bonjour. Oyebi pourquoi sentir campagne facile comme bonjour? Pourquoi? Bato ebele na mokili oyo baza na faux système. Oui. Ya komi na mbongo alingi bato musu bakoma na mbongo ebele bato bayaka kaka kongumba melaye na vie mama Kapashi former mutu na vie aleka yo c'est très important si yo kozala kaka formateur kombo ane kolongwa te est-ce que na tuna yo question na vie na yo tant que mutu mbongo mikumisa koza patron za boss o forma nani o komisa nani mutu mbongo Oto liaka na ba restaurant et les kaka. Oto kabana ba $10, ba $5, ba $3, ba $4 et les kaka. Si Daddy. Mama Kapashi. Na Hollanda. Namoni mutu amatiseli mutu ba panneau publicitaire ya makamba ba campagne oyo. Alobi na on sale surprise. Na on metele ba bâche. Na on sale surprise on dimate ke ngam na sali yango. Mutu azoya kotelema na tongo atala bazo mona ba panneau bilongi na ye. Oh. Nani achebo. Ba ebise balobi mwana na yo moko osalela ka bolamu. Osalela ka bolamu. Iye mutu achebo. Ipe ye mutu azo continue kocha. Pona nini alingate ye moko mama oyebi na vie tonyo kwa mama kasi lelo pasteur ka ye mo mutazala na mutuka oui sala batu nyonso baza tour na yo bakoma na mituka okoki pe ko ya église mutuka no etombe pan ya diacre pe ko tika yo oui ya évangéliste pe ko tika yo si oyebi ke mama c'est dernier temps na yiko mona nazo souffrir makasi na komi kutu ko yebisa ndeti na yebisa mama Olivier zwa mutuka na yo ego beba nga avant ndeti ni mama
nga moko mobima na famille mutuka oya bela boye inoko ya go meme c'est-à-dire na koma nanga chauffeur à famille chauffeur familial non na kozongisa mutuko na GLM na kozongisa ngo famille moi c'est na famille non pas possible mais c'est nga comment otikira nazo basedi na comment kwa mutu azobula eza be exemple nazo bate sa famille na ngai na comment kwa mutu azobula mais nazobula te pona nini naza na ngonga moko nzoka so tuzalaki na ngo 3 4 5 personnes na famille c'est ça yango nazo loba tenga pe la constater pe là que fala sombe ya jota mo ketch na siki vous mutu que tu faire la 24 babomi yango John le colonel a pas maison pesé 65 kilos. Oyebi ba beto komba kwesi na nzela oyo yeba te. Abomi on a raison. Soka akena mutu ka tanga raison là. C'est ça. Oh prophète. Na vie. Au format nani. Formation l'équinion so to boyi na biso te ingratitude de komba na mokili. Mama Kapacho mongani na vandi boyi. Nazo pesa kaka exemple. Yoka na yebisa yo. Soka ba yebisa kingane na vandi boyi. Ponga makamba politique na yeba yango te. Nzambe na likolo azo yeka ngai. OK. Na voyager mingi na mamo Livlembe Kabila. Na mukolo te nzambe na likolo yebisa ngake ko banda lelo okoti PPRD. Maman, allo bakate. Ayena yo poasunga yo alesa yo ameli. Azana wanate. Yango mona zo pekisa bato ebele. Maman Olivatine nga demande ami. Na combien maman Oliv na faso. Akolia mbongo wana muyibi. Wana mamate. Bato nyonso obo mona ka demande na Facebook. Batindeli yo na kombo wa mama. Wana musala ba pesinga mikolo. OK. Eza mama te. Landa. Na bande kutu koloba niyo. Likama Facebook. Pour bon niveau. Maladie Nzambe. Ozona na mama Kapache. Parlant. Nzoka pena kati zala ba sengi. Lelo suka. Mobala zo tonga na misu na ngai. Landa. Mama Kapache. Ozomona atikala ko yebisa loko wana te. Que okomi ya PPRD. Oko soutenir papa aloba yango te. Yango nazo pekisa batu. Pourquoi maman atinelo demande ami akomi suko senga yo mbongo. C'est ça ba mekate. Yebisa kaka akata kana mbongo nga pesa yo. Poye nga peso 20 000. Oba na entrepreneuriat. C'est ça. Mais comment ebiso le soutien 1500? C'est que o ebisi 4500. Tango yela ngai na kozongisela yo. Sala bongo. Moi et ça oui. Baso sala ngo ba autorité belé ya mboka oyo. Na ba réseau. Na ba réseau. Très attention. Na ba réseau communication. Mama Kapachi. Dadi. Oyebi. Pas ça na mutuki. Na vie Mali les armes yo toka kaka. Bo soutenir batu mabe. Bo salisi batu mabe yango pe komeli bino passe. Oui. O soutenanga na fufu mukolo wa candidature na yo na welo pe fufu. O sale loko te ponga na zala o na zalelo maman ezambi loko mususu ba otinda ngai te o mona mboko yo na zolo ba na chama ina munoko te na pesi exemple na lobi te zala bongo soki ba na vandika ba yebisinga ba lobi ete mama postulé et na bel ndesko liboma tikabo na demi parcelle ngo on a soma na mbongo na teki yango nan tikabo c'était non ça la folie o soutenir na soutenir yé mais na bimata municipalité eza makamu na ngai te pourquoi nazo soutenir yé pourquoi na ndimi na soutenir yé parce que soutien ezo dépend de ndenge ya soutenir ngai parce que yé a soutenir nga d'une manière liteya pourquoi makolo oza mutu munene tambola ningi batinyo bazo tambola liteya zala pe ningi batinyo bazali debriaka pe tekaka pe salaka boye zongisa bo ezo dépend ningi ya soutenanga na ninga kina polisa changu na bapano ya mama
Ozo comprendre? Ba député belé bozo souffrir pour nini. C'est-à-dire ba ben encore boss. Est-ce que vous avez petit boss? C'est ça. Yo mon kaka so ba ko tonde le belé. Ne bien. Ozo ba petit boss cité. Yo ba ben encore boss bimisa ba petit boss. Si. Au solo li. On va former ba petit boss nenge tobo ite le comment. Ah na ton ngana former. On lia bambo on attend akaliza ki neni banjilwa. Ben oui. Yaya memi leki yo pe a okomi mema mutumu mususu bakata. Et ça la malicieuse te. Bakata. Donc ça est bien. Et ça là qui peut maman na style ya bien. O soutenaka batu eza mabete. Continuer ko soutenir mais ko soutenir eza na bit nango eza pe na lolenge nango ya malamu na vie ko tikala yo moko te ko kanga pe masolo nyonso yo moko te komisala yo moko patron te mukolo moko ko souffrir yo mukolo moko mutu ke ko kufa yo ozanga mutuka parce que ndenge tozabo na Kinshasa mama eza na ba mi o ba misala na tozala bien ne kiri na biso nga mutu eko kufa allo mon frère yao edenga koto na koto oui ezo boya ko démarrer ya ko zula na bana otika bango na classe to o senti mutu azo aider facilement makasi ozupe bana muningo tiki olingi ba soutenir yo na nini osala nini c'est ça okomisa nani patron c'est ça okomisa nani mutu ambongo yango mona ka batu musuna mokili baza intouchable soko toucher ye okomona makamu na yo même l'église au salani batu bazo c'est-à-dire to soutenaka église papa zo tombwama mais papa tout n'a pas pourquoi bana botika ni ngana tel siko yo ngana mitu na sapata ba diakete mama ki mutema mabe eza pe pa batu ambongo mususu ezala ko alingi mutu aleke na rein mutu kate non c'est ça la yesengo mwana ngana format comme millionnaire lela zota mona mituka ko lekangai okopoza po tambo nango okokozwa po tambo nango poso ko sengi ya ko boya te jamais mama ndeto vandi boyi tolo ba pena na nenga solo Ouera pena zu problème moko place à ça a manqué 5000 a tie penal défaut na litoyi wata nazalaka nanga nango mais 5000 moko zo manqué ngaya et ya minute oui pour misala ya ouera et monani na miso abatu soka bengi be ferre papa ba golwa ngaku na koloba ferre tikanan person na pese la yo osomona c'est-à-dire na vie ko soutenir bato eza malamu to soutenaka po nzambe mona biso to soutenaka pe po nzambe atala likamu na biso eza moko ya ba souvenir o petolo ba ke pa nzambe okuti muninga na pasi salisa yi nzamba apambolo linga pe baninga basana nini ba mata ba pambwama eza très important yo kokozwa pasi okokozwa problème ni muninga mususu akoko edo na pasi na yo mama kapashi soutien oyo lobaki yango wana omuna kanga te soki na wuti voyage na mama na profitaka na moma wana mama pesi mo enveloppe na kata mo 200 mo 300 bana bitike bino pe bomela ta mo koka c'est très important nzambe kanisa ngai na kokina kokomisa mutu ambongo te mais na muki onga nazozwa ningi batu bazobanga ngai ngape fona soutenir baninga très important yango wana nde okomona problème na yo e koma facile pas batu na yo on remarqué des députés mutoka mobesu zo bima po batu bazuya kozwaka pa na ye ako ko vanda kimete ozwi nanu tala na vie batu bele baye bakate yo zwi directeur à campagne OK o tia directeur à campagne ya za pauvre c'est ça ndako sokolo a profiter tangu yo zo bimisa 1000 po boko salika moko est-ce que motema directeur à campagne o sepela nango on a déjà que fois bimisa 200 atikala na 800 oui maman oyebi ke eza na bato ebele na mboka oyo bazolela makasi tozwaka bato ebele na misala mais toyebaka ba problème na bango te makasi tantôt ko leko pe na ba problème ebele yo zo futa mutu no musala $100 oyebi ba problème nini aza nango c'est ça aoyiba yo aoyiba bayibanga te na lobi makam na yo te me bayibanga
Pourquoi tu n'as pas beaucoup de gars yo? Ah! Bako yiba yo pour baser na ba problème, baser na ba passe. Yo poser na carte ko débrier, on ba ba comprendre que ozo bunda, bango ba tchode na place ba million. Yango zo mona biloko ekenda. Na ibiso yaka to boka maladie, oboya, otika la bongo. Bandeko olingi ba soutenir yo yo pe soutenir baninga très important babenga ka yo patron les boss au format ba petit boss babenga ka yo tala ndeti muta format ba millionnaire King Salomo Elon Musk Eric Jenga molonga na mama Sandrine Kazadi ozolanda ça dit na tanga ça dit mwana lekela ku na nzela mwana pona tanga kombo papa Snoop Dogg o mekabwe convocation nini ngayo ebika makila libata bakanga papa ozomona toboyite o kaba 200 o kaba 300 o kaba 500 eza mabete préparer bato bako soutenir yo lobby kaka patron na biso moka za na lupango bana misala ne bazana mapangu te soma lupangu na compagnie oyo zo problème bato ebele na ba entreprise mo basoma ba mituka chèque balongola bango misala mais bato oui bato ebele ba boss ba balukela bango oui et bon so boss ba balukela yo boss fo landa ka po bato nani et ça minde nini bato ebele batomboli bato bato rapi bakomi ba boss mais bato na so ba balukili bato basayela bango bolamu ezala kana ngo eso ebi papa na ngana makambo ya buzo bona salaka na makambo ba théâtre ebi papa na ngai Naïbi. Pasteur de la foi. Oui. Comment tu as des enfants du quartier? C'est mon père. Naïbi. Si on ne va pas et l'autre, hein? Ah, c'est ça. Oui. Pourquoi il n'y a pas la narration des petits? Il n'y a pas qui prend un idée. Abeta Kara. C'est-à-dire biso to somi mitukate na maboka ba papa na biso to zui vite to eko zwa libanda oningo sakana ngai nani tatiko biloko na bombe mission ngai papa na ngai ngaza boye yebo kwa yebi ete mwana na ngai akena ko zoba mituka na ina kinga kati place aje o tumoka ze sanga bi mutuka moto yo loko uta kinga kati na ngando na kati akofu ni mboko ye kala oyebi mboko ba yebo kosela du makambo siko na mano sala ndeni na somi 4 pigeons so na fongoli ba porte na okita ba pigeon ba pour moi mbalo bananga ba pigeon ba uti wapi kinga kati mutu moko akosela nga bongo lo moni mutuka na ye ba pese mutuka ba pese na ngando moko est na na ferme oyebi ke mama pesa nga ntaba moko na lukana boko la mena sofa taba feli ko le kanga yi tabi o za dona nga tena boko la sikote mama pardon zana bonga li suma kasi oso mona na vie ya mutuka na zana comme ce qu'on a boule na soma ce qu'on ngando pe ya jouer ba doit koselinga makambo mingi et ça le bien makasi ya jouer il a joué penza et ça le bien et ça le grand garçon c'est ça ya on a compris chaîne oyo faut ça la cuisine nane to lier moi était oyebi ke po batu muso linga te na tanga ba komo na bangwa leti banani Te kotanga te, oh ngomisa kotanga. Bandeko, kosomba robi, kosomba robi. Eza ebele. Capage TV. Capage TV.